Hello everyone! 50 000 francs pour na mutu à répondre correctement na mituna oyo. Yaliboso. Selon Bible, mwasi akelamaka mkolo nini? Réponse à Liboso, le 7e jour. Réponse à Mibale, le 6e jour. Deuxième question, Eza Koeba, laisse-moi tranquille. O Eza na français, na lingala elingi koloba nini? Réponse après intro. Matondi mingi na bino baebo mesana kolanda Shark Club Motivation awa tobetaka masolo na lingala pona ko permettre bino bo développer, bo actualiser, pe bo apprendre d'une manière simple et facile. Réponse ya liboso ya deuxième question ezali tika kotungisa ngai. Réponse à Mibale Diana C. Pour nous répondre, banda par cliquer dans le lien qui est dans la description et comme directement dans le compte YouTube. S'abonner pour identifier ce que vous gagnez, mais cliquer dans le gonga ou pour YouTube informer yo tant que vous combo ya mutu ya gagner 50 000 francs. Nous rappelons les sous que ça aux États-Unis et tout ça pour proposer nos programmes Oyo bongo mutu nyonso akoko participer na émission Oyo peu importe bisika ozolanda biso à une seule condition il faut ozala na mutu na Kinshasa pour ceux qui ont gagné aller kana polyclinique dentaire de la Gombe kozwila yo 50 000 francs. Moi de la femme exige beto kosukisa na mutuna Oyo bonanini balobaka. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bonne fête à toutes les femmes. Pour na botama na voix de la femme. À la semaine prochaine.